Capage TV. Capage TV. Capage TV. Yo, on récupère, on suit, on sollicite, on boka yo. Tu dis qu'on est là pour la maman, pépan, il faut pas qu'on vive. Oh yo, bazalaki na tata, azalaki pourvoyer, il y a besoin d'un banco. Kasi si yo, il est le biso, nos amis défenseurs, il y a la veuve, pépère, les orphelins. Direction, il y a la logistique, police nationale. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ni mako kama ya ya angkulo mumita ita so ngome endikani
Ça, c'est pas si bon, mais quoi, donc continue. Ah, ok. Il est comme un même il est comme un même
espace, petit espace. Merci. Bote na biso. Batu na bomo imbote. Tobete ina nu Yesu wana maboko ya pesina na yopema. Betela ya maboko. Merci. Tonito bangalo sambo na biso.
Nakanisi lelo ezali mokili mobimba oyo lisanga na bana na Nzambe basangani mpona koyoka liloba na Nzambe. Lelo ezali mokolo na ye oyo afandi na kiti na bokonzi na ye mpe azoyoka libota na ye, azoyoka polele na bango, azoyoka esengeli na bango, azoyoka projet na bango, azoyoka nini oyo bana na ye bazokoloba lelo meme na kati na loyembo, na kati na mabondeli mpe na kati na misala ndenge na ndenge. Nzambe ye moko apesi biso occasion ete mokolo lelo tuta bipai na bipai tosangana awa, mais biki ezali mpo na bongo ete, mais ezali mpo ete toyoka liloba na Nzambe, parce que ndenge Nzambe akoyoka lisusu te akoyoka te ndenge nyonso osala awa ayebi yango te mpe akoyeba. C'est à nous maintenant nde liloba oyo ezobima lelo ezali liloba na Nzambe. C'est pourquoi thème na biso elobi boye la parole de Dieu, liloba na Nzambe, liloba oyo epesaka bomoi, liloba oyo mutu amibongamaka nango, liloba oyo elongolaka mutu na kati na makama, liloba oyo ebikisa mutu na kati na maladi, liloba oyo ezali vie entière ya mutu. C'est pourquoi tozoyoka liloba na Nzambe. Eloko liboso makomi ezoloba biso ke la parole de Dieu sont pour avertir les humains ou les hommes. Liloba na Nzambe ezali wana mpona kokendisa bato. Liloba na Nzambe ezoteyama mpona kokendisa ngai na yo lelo.
nouvelle génération. Pour qu'ils soient préparés pour le royaume du ciel. Parce que tant na biso makambo eza ibere allez lui libota na nzambe amen basa na nyami nyonso baya tokondela mpona famille ya bowe Ambo compte je m'appelle sans choix. S'il vous plaît, votre offrande par vos taboula en attendant, parce que la bonne de la bonne famille. Et ceux qui valent qui vous dit offrande. Au fait, maman, bana baya, passer la terminance, bazinga bango. Passer la terminance, bazinga. Oza evangeliste, oza diaconesse, oza linani, oyo oza na cadre, oza na kukambi. Akakaka oseki oya, otoboni na kolabana. Makomi na nzambe na 1 Corinthiens 7:39. Elobi na biso boye. Mwasi ya libala asengeli kotosa mobali na ye. Mobali ya libala tangu nyonso mobali na ye aza na bomoi. Bongo soki mobali akufi akoki kobala oyo motema na ye elingi. Kasi obekati na kolo. Zokande na makanisi na ngai mwasi akozala na esengo mingi koleka soki atikali monzemba. Wana eza makanisi na polo. Wana ezali makanisi na ngai nakanisi te ngai mpe nazali na molimo ya Nzambe. Makomi ezoloba ete ntango mwasi aza na ndako ya mobali na ye akotosa ye na makambo nyonso oyo mobali akosenga. Kasi soki mobali akufi, c'est-à-dire que aza na makoki ya kobala mobali mosusu. Mais Bible elobi ke kati na kolo. Parce que ntango akobala na kati na kolo akozwa kimia. Mais soki akie kobala libanda akoyokoma mpe akozala na regret makasi. C'est pourquoi tozobondela mpo na mowe mpo na famille ya mowe mama elongo na libota mobimba na semi na kosala nzambe amamimba biso na kati na priere seki oui micro elongo yango pesa Sonde tata na bolingo tata na kimia tata na nkolo na biso Yesu Kristo tata na nkembo yo pesaki biso papa capitaine mpe lelo yo orécupéré ye ozwi ye ozongisi ye omboka yo tolingi kobondela mpo na mama mpe bana libota mobimba oyo bazalaki na tata azalaki pourvoyer ya babesoin na bango kasi sikoyo biblia elobi na biso lozali défenseur ya baveuve mpe père des orphelins. C'est pourquoi akobondelaka ozala défenseur ya mama mpe ozala tata ya bana oyo nyonso ebele batikali yo sunga bango ndenge nini biso toyebi te kasi yo makoki na yo ezali limite te tobondeli boye na kombo na Yesu. Pesa mama kimia, pesa bana kimia, pesa bana oyo bazali misala bao baza kotanga pesa makoki mpo basisa bakelasi na bango nyonso wana azona lokumu na yo topemisi nyonso ya sata oyo ekokolia kokete bango mokolo na mokolo. Papa ono tomoni elongi na papa lelo akei relation eza lisusu te ye na mama to ye na bana ono Jésus tokati bane nyonso mpe tobonelike yo nzambe ozala oyo ozali kozwa sue na bana na yo kuta lelo kino mokolo na suka makombo na Yesu azalaki azali mpe akolia ye azali nkolo mpe mobikisi na biso amen. tosemisi bango na kombo na Yesu Kristo makambo nyonso ya nzoto ya mabe ekozala te.
ata moto ayene elongi ya papa akosa akoza la tête akombola mifumbo Merci beaucoup. Omoni biloko ke masala accompagné d'un officier supérieur Mazalia. Et là, François est coquille pour implémenter ici. Votre aligné, dans 2 heures, pour les salissants,
Capage TV. Capage TV. Capage TV.